Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salaki visite na marché à Liberté Mokolo Lobby mardi 16 novembre 2021 après incendie au Esalamaki Kuna. Haute cour militaire a fixé prochaine audience pour un procès chez à date. Il y a le 1er décembre 2021. Armée a repoussé nouvelle attaque rebelle contre les civils na Mwenga, na province ya Sud Kivu. Naufrage moko Esalamaki na Calais 27 corndés et repêché jusqu'à présent, pe ba recherche et ils ont continué que ça la mapona ko trouver bakor monsusu wandi quelques sujets o ngana bino to ko développer une édition na biso ya KNB News ya mokola lelo on a na plaisir ya ko présenter les bino pe na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote na bino bandeko balandi ticket to fongo l'édition na biso ya mokola lelo wapi lancement ya forum sur diaspora congolaise acteur ya développement pe ya lutte contre la pauvreté et salamaki mokola lelo wapi chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa ki part kozungi la bino ba force détail une édition na biso ya mokola lobby. Kakane la lobaki ne bandeli président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salaki visite na marché à Liberté Mokolo Lobby mardi après incendie au Esalamaki Kuna. Reportage Nathan Siata. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kitaki bongo mokolo mardi 16 novembre 2021 à marché de la Liberté au ezali na commune ya Masina na ville ya Kinshasa. Na objectif ya ko s'imprégner na ba dégâts matériels ou ezaki causé na incendie ou ezaki déclaré na veille. Azalaki accompagné na gouverneur ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila Mbaka. Sur place, le président de la République a promis qu'il ko réhabiliter rapidement marché oyo après avoir ko yoka ba doléance ya ba victime ndenge cellule la communication ya hôtel de ville ezali ko renseigner awa. Papa biso kutu toza étonné mo konzi na ngai que président de la République a rekota na kati ya marché na komona oyo événement salami par rapport ya oyo et salema liboso tomona ta mukonzi moko te ni ministre ni député national ni député provincial. Papa ya liboso Zambe amona yo elongo pe na mukonzi na biso o azana zana. Pona bongo ministre ya budget Aimé Boji Sangara azwa ki bongo ba instruction ya chef de l'État pona ko débloquer enveloppe moko pona ko permettre na ba victime ba reprendre ba activité na bango ndenge même source o ezali ko souligner. Pona rappel na butu ya samedi 13 novembre kotane la tongo ya dimanche 14 novembre eleki incendie moko d'origine inconnue nde ezali ki déclenché awa na partie ya marché oyo selon Guy Foli Kabe administrateur. Il y a lié, il y a offre, paye, il y a demande. 60% il y a ba étalage et ça qui consumé en dépit il y a intervention. Il y a ba sapeur pompier. D'après même source procureur général il y a parquet à grande instance il y a Kinshasa Njili. Azaki bongo saisi la situation oyopé à promettre que diligenter enquête moko pona ko élucider ba circonstance il y a drame yango Kinshasa et l'équipe partout. Haute cour militaire a fixé prochaine audience pour un procès chez à date. Il y a le 1er décembre 2021. Nathan Siata prend le détail. Haute cour militaire en matière répressive en appel siégeant sur double assassinat, il y a défenseur, il y a droits humains Floribert Chebe, il y a Fidel Bazana, clôturer instruction à bango sur infraction mise na charge, il y a prévenu Christian Goyi Kenga pe coaccusé na Jacques Mugabo. Phase mususu efongwami pona ba conclusion ya ba partie civile na réquisitoire ya ministère public auditorat général pe lisusu na plaidoirie. Na bongo yango eko intervenir na audience o ezali programmé le 1er décembre ezali koya. Lors ya audience ya mercredi 17 novembre 2021 oyo esalemaki na prison militaire ya Ndolo haute cour a auditionné ki lisusu renseignement moko ezali bongo policier Jansi wa Mulanga Ngoi chef de poste oyo ezalaki commis na garde ya couloir ya inspection générale ya la police na époque wana oyo John Numbi azalaki ko gérer azalaki bongo présent na lié ya mosala na ye na moment ya ba fait yango. Azalaki ko faire partie ya équipe oyo ya bataillon Simba oyo bazalaki exfiltré na 2010 na Lubumbashi quelques jours après crime oyo eyebanaki na déposition na ye apportaki ba élément ya sika azalaki confronté na prévenu Jacques Mugabo Pelisusu
na ba interrogation ya partie civile. Jean Singoi azalaki wana na commissariat ya inspection générale ya la police le 1er juin 2010. Yemoko a témoignaki ke ezalaki yende akendaki koluka Shebeya na bureau ya Muilambwe. En plus, azalaki évacué ensemble na ba policier mususu bazaki impliqué na affaire yango na Lubumbashi pour na ko faire disparaître ba trace. Déposition na ye et convaincaki partie civile T. To santaki ke ezalaki na ba zone d'ombre ndenge affirmaki na presse maître David Chimanga moko ya ba avocat ya partie civile. Après avoir koyoka déposition ya moko pe mususu, haute cour a affirmé que azali suffisamment éclairé na likambo yango. Lelo ezali dernière audience et instruction après oyo ya descente oyo to salaki semaine passée. Haute cour a estimé que azali convaincu na rapport pe ba fait ya cause yango. Abongo a déclaré clos ya instruction pe atiki place na plaidoirie o ezali ko banda dans 2 semaines. Audience prochaine ekozala bongo consacré na ba conclusion ya partie civile pe réquisitoire ya ministère public na bongo plaidoirie pe lisusu ndenge ya renchérir maître Chimanga. Na cadre ya affaire yango Christian Ngoyikenga Kenga pe Jacques Mugabo bazali ba accusé ya ko détourner ba armes pe ba munitions de guerre, association de malfaiteurs, enlèvement, pe assassinat, na terrorisme. Kinshasa et l'équipe partout. Armée a repoussé une nouvelle attaque rebelle contre bas civils na Mwenga, na province ya Sud Kivu. Image pe commentaire n'élément ou ya Natosiata. Ba forces armées à République démocratique du Congo FRDC ba repoussé nouvelle attaque moko ya ba rebelle contre ba civil na butu ya lundi kotane la tongo ya mardi 16 novembre 2021 pembeni ya Mikenge na territoire ya Mwenga na Sud Kivu. Nouvelle oyo ezalaki bongo confirmé na presse locale même mardi wana na nzela ya major Dieudonné Kasereka porte-parole ya armée na zone oyo azali ko préciser que ezali bongo ba rebelle ya mai oyo balukaki ko attaquer ba civil na partie ya Sud Kivu. Na kondimela ye armée a repoussé attaque yango pe azali kolandela bango po ete bakimaki ba rebelle oyo ba incendiaki certaines maisons ya ba civil kaka na partie est oyo ya mboka na biso. Dieudonné Kasereka a indiqué pe lisusu ke calme ezongi mokolo ya lelo mercredi na Mikenge na au plateau ya Mwenga après attaque ya coalition Ngumino Tuinganeo na butu ya dimanche kotane la tongo ya lundi eleki. D'après bilan communiqué na gouverneur ya province oyo Teyongwa bije 6 civils nde bakufaki 12 maisons ezalaki incendiées pe déplacement massif ya population qui constaté suite kaka ya attaque yango. Kinshasa et l'équipe partout. Naufrage moko esalamaki na Calais et jusqu'à présent 27 corps des a repêché pe ba recherche et ils ont continué ko salama. Image pe commentaire n'élément oyo. 5 nouveaux corps sans vie suite à naufrage ou esalamaki na Calais na province ya Nord Kivu ezalaki repêché mokolo ya lelo mercredi 17 novembre 2021 ba corps ou emonanaki na ba différents villages ya territoire ya Calais. Bilan ya banzoto ou ezalaki repêché eza de 22 à 27 pambate mokolo ya naufrage ezalaki 8 corps ou emonanaki 5 mosusu emonanaki lundi 9 emonanaki mardi Lelo 5 nde et monani wana ndenge atalisaki président ya cadre ya concertation ya société civile ya Calais Delphin Birimbi na ngambo mosusu administrateur ya territoire ya Calais Dede Mwamba Chibwabwa a indikaki na source que ba recherche ezo continuer ko salama. Na 26 o bazalaki disparu pe 8 corps oyo balokotaki mokolo ya liboso esengelaki ezala 34 to 35 corps alobaki ke sikoyo baza déjà na 27 corps ndenge ye moko affirmaki administrateur ya territoire ya Calais Dede Mwamba Chibwabwa. To noté que na Calais pirogue moko emimaki 145 passagers na chaviré le 11 novembre eleki na lac Kivu. 111 personnes bazalaki sauvées, 26 bazalaki portées disparues, pe 8 corps sans vie et zalaki repêchés le même jour. Ba recherche et continuer que se poursuivre. Kinshasa et l'équipe partout. Betesco akanga token ya kosamba kutu ezate ya tina marché ba chips pour la mikolo pe bana ezote kama partout pe eza gu moko bonzimelanga meka okokangama. Toujours na souci ya kosunga ba congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na
moko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mosusu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo ekopermettre na bana na yo baza en forme banda bacours na bango ndimelanga okopesa nga raison mpo goût oyo ezali awa somo Betesco na bolinga azalaka ngo na baconsommateur na ye aye lisusu kobimisa baproduit kitoko mpona kosepelisa bana na biso tala bana bazongi kelasi na récréation esengeli mwana lia eloko malunga nini na kolia ezali basnack oyo ya Betesco oyo ebimi sikoyo oyo ezali koliama kitoko makasi ndakisa toza na bacroutos oyo ezali na goût ya fromage na goût ya nguba toza na baboum oyo ezali na goût ya tomate épicée na ya goût ya fromage nyonso ezali baproduit Betesco oyo bomoi na kati ya mesa oyo variété ya bagoût oyo ezali kopesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali kobakisama ozali kolia elenge ezali kobakisama ozali kolia goût ezali komata yango babengi yango croutos yango babengi yango boum ezali kosala ke qualité ezali kosala différence na Betesco biso toyoka wana mpo tosunga mpo tocréer appétit de consommation na bino baconsommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na baboutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka koservir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa eleki partout. Première chaîne d'actualité, on continue na lingala KNB News à Télébino déjà bémission na bino bolinga kaming na YouTube kindo ki politique pe bitambola tambola. Obo sanate ko s'abonner pour ande bozo kabilinga ngeli. Sika réalité mwana mboka na omipila. To koyeba ete ba présentaki to ba déposaki loi de finances ya bongo 2020 et là qui bongo na combien si je m'abuse pas et là qui bongo bakotiaki yango na 12 milliards simana yango bakotisi o babengaka requête rectificative pour na kolobete vi troisième vague ya Covid-19 moyen à mobiliser ba ma koki wana to mosolo wana ali lisusu te to réduire yango na 7 milliards na yango 7 milliards balobaki ke ba ko mobiliser na komi tout na soki pe ba mobiliser ki yango okomona ete lelo tango kotala solde ya 2020 utiko ya 2021 utiko leka okomona ete ezali déficitaire ba dépense eleki montant o esengelaki ezala mobiliser ekomaki te pona nini tokomona ete gouvernement o bakobenga ba warrior balinaki goigoi makasi mena oyo etali loi de finances au bas déposé na komi tuna na énorme ya ba défi au biso to ali na yango ko déposer budget moko ya na 10 milliards na komi tuna pour résoudre problème nini pendant que problème ya insécurité na l'est et ko frapper makasi ba koche la biso état de siège mwana mboka oyo ko senga misolo ebele koleka oyebi budget ya armée rwandaise ya libongo estimé na combien 10 milliards de dollars mwana mboka Neomi mais siko pour un petit pays comme le Rwanda bazana budget ya 10 milliards pour na armée na ya pamba mais o ezali ko finga peuple congolais dans son ensemble pour na ba activité na ba domaine nyonso tu ya mboka boko tiela biso 10 milliards et ko servir na nini enseignement ya mboka la biso ya libongo lelo chaotique ba grève ya ba médecin mwana mboka ba problème mwana nyonso tu et ko za la résolu na 10 milliards de dollars mwana mboka pe seulement esengeli faut ba ete 10 milliards yango tisiko ezakaka projection
Donc non nous ba mobiliser te donc ba komonete na makasi na biso o tokoki kozala nango suka na biso tokoki ko mobiliser nini nde 10 milliards mais belé ba problème o to ali na yango ko suki sa budget bloka na 10 milliards ezali bongo kofinga peuple congolais mais kasi ocho lo bango mwana mboka Naomi na botolio maloba te mwana mboka okoyeba ete bai o bali na pouvoir lelo ba prometaka biso ki ba komemaka budget ya mboka na biso tina 100 milliards promesse wana peuple congolais abosani yango te toko mona ete toko koma na suka ya kenkena na bango batikali kokomisa biso ata na 15 milliards te to comprendre te ezalaki bongo ba propos ya campagne ezalaki bongo démagogie na yango nde to ali victime lelo mwana mboka 10 milliards ne belé ba problème o to ali na yango gratuité enseignement ekei wapi mwana mboka Naomi boko tshela biso 10 milliards ekosala pasi mais na 10 milliards yango tokomona ete babakisi mosolo na fonctionnement ya présidence babakisi mosolo na fonctionnement ya Sénat toko comprendre te ba ko focaliser plus ba effort na bango na makambo o etali bongo ba intérêt na bango parce que ezali bongo de vie to train de vie na bango ne ekozala améliorer au lieu que ba améliorer vécu quotidien peuple congolais. Même biso ba pandisango mboka tokoma na ba sentiment moko boy bolimbisanga ngana linga na ibisaka bato ba congolais nyonso toza animé na sentiment toza inoptiser na biloko o tokopiaka ya bato nyonso toloba na ba terme ya ba français na ba langage politique banda ba vie kisombe banda ba vie munguludiaka ba kondinyonso boyeba bazaka na terme moko ko sabino population mais lelo tolobaka ki mwana mboka azwa mboka tobosani makambo biso ba congolais tolobaka tango mukolo mars wane salamaki ya samedi na lekita on infiltré ba grand frère nga Vanteli Sanga Bonganga na infiltré bango na nde ba benga nga po to sala kaka po lobiso to zui pouvoir to pesa poste non ba négociation politique wana so nzamba tinda ka pa biso balobaka liyonge bosise so nzamba pona ko za la président to za te so ki na zolo bana bino boy tango na infiltré bango na comme na Saint Raphaël na tali likolo Saint Raphaël ba nzete mo za côté de ringa bandaka ekoma OVD wana ekoma TP excusez nga ekoma TP eska ba banda bomba ba bisi moko na taille na bisinza mais pourquoi ba aventurer bazo gagner ba ame ya bato j'ai compris que eza lokwa élection ya Jésus na Barabas donc président Félix aza lokwa la Jésus Fayulu aza lokwa Barabas azo kosa bato bazo yokela ye ba sauver mukolo asuka mais moto aza molongi mona nzambe ko bundela biso ko sauver biso na liwa toza ko négliger ba congolais toza la conscient nauti libanda bolimbisa eza lolendo tende bolanda ke mission samedi na zaki na victoire na kolobaki nauti libanda o mokonzi nga jimi atinda nga mais nauti na mboka bato mususu soki ba égyptien ba yoki zofinga président Sisi bakokanga ba égyptien bakoboma yo bakosona mibeko pe kosambwa biso pe ba congolais toko mabongo to respecter ba konzamboka parce que na Bible toute autorité vient de Dieu soki ozoko manquer ba konzamboka respect ozola kela mamabe ba congolais to linga président Félix na yo kitango na ye na kopesa bato ebele mbota po bakomelinga baobi malgré na kanisa kisoki fulu wane salami nde président Félix na terre aza lisu considéré or que na zui lelo plus de 500 appels na ba nini ba texto ba SMS na bino pona ba congolais bazolo ba ke malgré Fayulu asali bolanda na ba top Congo batu na ye Fayulu nga lo bakamboka neza nini boyoka bino moko na landa pe top Congo po eza chaîne boka batu na mboka na na ibisa bino samedi ke tokena masimani mbazana mboka te mukolo mosusu ba congolais tokoya ko sepela ke lokola Kagame alinga qualité na mboka na ete loko za muke aya ko konza Congo or que tokozanga personnalité na biso mo ba congolais tokozanga valeur na biso ba congolais pona nini na loba boy tokomi komona bakomi ko sala ba bloc pona ko chef de l'état bakomi ko sala pré campagne boyebi ke état de droit na tango Félix boki bino mo ba quitter matata ponyo ba quitter sur quoi tango balobi état de droit ceux qui bakuti ke dossier n'est vide inutile à condamner pourquoi pas ko charger boki bino mo na cour constitutionnelle lobi ke
dossier na eza vide de moyens baza na incompétence na ebi terme te pour na sali droit te moi na décortiquer côté à droit domaine à droit zate mais ba mo bato a cour les cour suprême et cour constitutionnel lobby ke baza na nini compétence wana te ça veut dire za ko engager bango état de droit lobby ke bakoki ko sambisa ete c'est normal matata po na za mo na mboka eloko to bande ko boya ba vantadisme na ba grodo ya ozali banda oza ko loba mabe po na mboka na yo alobi na ko se faire face na justice congolaise. Tant que Kouti et que Azana et dossier n'est pas vide, ce n'est qu'à remercier la justice Nabiso. Tout est condamné en lelo motune tunami na KNB News est que ça normal que moi ana biloko ya talo na ndako na téléphone to pe bilamba ya cher ba para ba tuna tende motune tunami na KNB News ya mokula lelo boka ndenge bakino ba réagissa ki na micro ya Peggy Ilunga. Éducation de base ya bana ezalaka na baboti faut basala ka effort ya kozwa ka temps ko éduquer bana bango malamu to yebi ke éducation mosusu ezalaka na église to pe na école kasi mona soki awuti église to pe école kozonga na ezalaka na ndako pe ba temps mingi apasaka yango na ndako yango ba parents il faut bazwa ka pe temps ya kofana na bana bango kosola kana bango koyoka ka pe bango kozwa temps ya ko éduquer bana malamu po bango ndi avenir ya lobi. Toyebi pe to mona ke bana soki bakoni éducation malamu bazalaka na botosi ya mikolo to pe ya baboti bazalaka pe na mwa bobangi envers baboti na bango ayebi ke loko oyo soki na simbi mama akoloba oyo soki na sali papa akopinyo ngai mwana soki akoli na éducation ya bongo ndimela ngai eza mwa pasi po abeba avenir na ye eza déjà assuré eloko ebebisaka ba comportement ya bana mingi ezaka négligence ya baboti na ba laisser aller ba parents mosusu pe bakoma kosalela bana bango ba concurrence azobokola mwana na lix mwana zana muke kosombela bilamba ya ba griffe ba téléphone ya cher po bana ya ba voisin balataka pe basailaka ba téléphone ya cher okomona mukola kozanga mwana déjà mesana na vie wana ya luxe lokola baninga bazana yango yepe ifo azala nango yango tomona ka bana mingi soki akoli akomi kokende banzela mabe akomi moyibi to pe kosala prostitution po azwa kaka yango bana mingi bazalaka okomona azwe na ba téléphone ya cher bilamba ya cher na ndako yo parents asombi te parents pe azana mo à dire te chose étonnante ba parents mosusu kutunde ba encourager ka bana yango biso magazine KNB News to tuna kina bakinwa bana baya na biloko ya talo na ndako o ba parents basombi te pe ba parents bazala na mo à dire te et attaque parents na moni mwana nanga mwasi na âge ya mineur aya na loko parents nga na yebite fona yeba non euti wapi parce que azo travailler na noté peut-être azo tanga loko abongo fona tune euti wapi donc tokoke pe pa mutu ngo to poursuivre ye comment mwana koza na chombo ya $200 ou bien lamba fona lande na yebi bien conjoncture eza passé biso ba parents to laisser faire tozo tuna soute po tozo travailler te mais attaque parents naza responsable donc fona lande la donc euti wana ko accepter ngote concernant pia ba parents jamais koki kokota te peut-être soki na bimaki madame akoti so tonga na monyo pa mwana na koki ko accepter ngote ata pasi ata na bi téléphone ana na koki koteka na futa ndome na kolinga ngote attaque parents donc so na linga nazo pouye asala mabe etake parents donc concernant ko pia ba parents bo ba laisser faire te na bi mboka eza na pasi misala eza mwa pasi mais take parents faut landela sous éducation eza très utile na bi éducation eza fondation e bandaka donc na kolinga ngote nazo senga ba parents tout ozwa devoir na yo etake parents make musala eza te faut landela mwana po aza venir na ya lobby so laisser faire na âge ya mineur mwana za nini bilo bongo eza bien te conseil na kopia ba parents tout ya Congo mwana za ya yo faut éduquer ye faut éducation de base bandaka na ndaku ozango na école ozwi na église donc fondation eza nanu na ndaku etake parents o laisser faire te o kaba ki parents noté pour na njalo bien nini l'éducation est très utile monsieur les journalistes na koboya yango po ezamala ya dignité ya mwana azana 17 ans ai na téléphone na ndako epa ya zwi yango yebani te ngana permettre ye nango na olinga ngo te na koboya penza na koluka kutaka ezongisa epa ya zwi yango azongisa yango ke aya nango na ndako te eza malamu te baparents ndenge wana baza mabe bakoki kosala eloko wana te po eza malamu te wana ozotika mwana laisser aller asalaka oyo ya lingi
eza malamu te faut kotika contrôler mwana yo soka za ya muke soka kolia comme na âge mo avancé comme to ba 22 ans 25 ans eza moi malamu mingi pété po oyebele na mobile te siko mona ka téléphone na ndako ko tambo nango eza kitoko te loba yo mo monike mbongo bimi na kata ndako na bino mo akira sombi wana ondima mais soka bimi na ndako te jamais olinga ngote ba parole ba ko surveiller ba ante conseil na pesa ba tika ba surveiller ba na bango po ba koma na biloko wana te esa ma donc yango moni ba na mingi ba ozo ba zemi pa ezo ute zo eba na te po nini contrôle za ndako te ba otike ka laisser aller ndeko ba parents fa ba surveiller ba na bango donc conseil na pesa ba surveiller ba na bango surtout ya baso ba zami ke ko yana eloko na ndako yebe pa euti te eza malamu te ngata ngwayele biloko ana na ko tune biloko euti wapi bimisango na ndako na yo sala kate ozaka na mbongo toza mwana muke wa olesa yo siko biloko ngala ko yamba ngote papa na ko benga na na ko bimisa na biloko wana libanda na o se bima na biloko no libanda lokolo bandi makama mabebo ngala ko yamba Yesu na ko sepela na comportement oyo komi na ngote bien papa ba para vous allez éveiller pour na bana ndengwana akoyi ko bomisa na yo para na yo pe mwana akoyi ko kufa po akolana nzela mbongo wana euta bapesa bango bayebaka te mwana komina ba telefone ba Android ba iPhone ezo uta wapi yo papa kutu nano somba ngote zongira ko surveiller bana na bino bo pesa bango éducation malamu na pesa mbongo te suko elamane uti wapi na otuna kote uti na osepane loko ana te pona pesa na ngai mbongo te kongamo na zolesa ye na abatsa ye ta na moni loka bongo na sepelate na senge pa ba parents wana o ba septa biloko wana en tout cas ba tika na comportement wana ko bana lelo ba komo be baka aye na téléphone Android ba iPhone na ba ba sepa na ngo netinga naza na mukokoli na moni mwana na Android na ko sepa na ngo te na ko linga mwana ngaza na biloko wana te yango na bi ba parents bongo so bo moni bana otika ko de bana baza na ba comportement wana bo pesa bana conseil bo be na matoi mwana nyonso oyo aza nanu na ndako ya baboti aza sous responsabilité ya baboti na ye moboti aza na droit ya koyeba eloko nyonso oyo kokota na ndako na ye oyo ya sombi te esika nini euti bana bakoki koleka ya baboti na mutu te ata oza na misolo ebele te ya kobokola bana na yo lolenge oyo okanaka kasi kaka na moke oyo nzambe apesaka yo chaque jour salaki obokola bana na yo malamu mpo éducation na bango soki etengami ekozala mpasi na yo soki oréussir ekosala esengo na yo bana bakoma koya na batelefone ya ata lobongo yebi siko euti te yo pe otikali silencieux mokolo mosusu bakomemiso ngambu Kinshasa et l'équipe partout. Édition la biso ya mokola lelo esuki awa merci na bino bayenyo so bozwa ki libaku ya kolanda KNB News ya mokola lelo merci na confiance na bino pe fidélité kasi na bosa na te kopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle o basala ki musala kitoko na sima caméra tozaki bongo na Peggy Ilunga régie sima ki na Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanganga na bino tokutani mikolo ezali koya kasi na souhaiter bino kimia na mabota na bino.